ebele ba yebite utamokile kelama isani mami bu hebele olelo ye bandite isani bambula hebele oyo motomo kwa yebite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vumu Television esengo pesa etondinga lisusu kati ya motema ya kozongela bino lisusu liboso ya ba etando na bino pambate uta mwatango tobungaki kolandela nzoto ya mosuni tungisamaki kasi na bokasi ya mfumu kimbangu nguya pe ya banlongo pe bakoko epesi biso lisusu bokasi ya kozonga lisusu liboso ya bitando na bino na tina ya kokoba bongo manaka na biso bomo mesano esika wapi tokokutanaka esika wapi tokokomelaka bino liboso ya ba etando na nzela ya emission na bino mokolo mwalelo pona koyeba bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ya ezaleli na kati ya bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi bino banso bisika iye bokopesela kabiso tango pengonga ya kolanda kabiso penza bisika bozali pe topesi bino banso bambote na bino banso biteni oyo bino banso bozwa misolo tolobaka soki bomoni ndeko mopepe liboso ya bitando na bino tika to simba kabongo babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma manaka na biso na kati ya calendrier africain moko ezali na kati ya bokoko na biso baindo ndeto simba pe toyeba ete mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkenge ya zomi na mwambe na bopemi na biso ya mitano sanza ya zomi na moko mobu monkama na tuku misato na eleko na biso ya kisiu kolandela bongo manaka na biso baindo oyo ebalani bongo na manaka ya bapaya tobi bongo tokobalisaka ngo na manaka bapaya na tina ya bososola malonga ekoka bongo kozala nde mokolo mwalelo kati na manaka bapaya tozali bongo dimanche le 17 juillet 2022 tobalisaka manaka na biso na tina kopesa kaka bososoli ya malonga kobalisa pene manaka na biso na manaka ya bapaya kasi ya motu tokolobaka soki bozali kona manaka mokolo mwalelo bopesaka penza tango pengonga na bino na kosimba pe koyeba maye o evani na kati ya manaka na biso poto longola bongo maye ya bapaya to yingisa bongo maye ya biso kona mokili na biso baindo soki bankokoso soki bituna bosanga te na ko contacter biso na ba numéro zali bongo affiché na 7 ando pona kozwa ba ndimbola ya malonga o kosunga bino penza boko bongo maîtriser malamu manaka na biso na kati ya calendrier africain solo balandi ya Vumu Television tokosuka ka biso na bino wana te se na kotalisa bino manaka ya mokolo tokoyaka na tina kotalisa bino ba mai maleka to pe bongo basango ya esengo tika to simba pe to yeba lisusu ete mokolo mwalobi moleki le 16 juillet l'an 2000 ezali bongo kokundola biso na kati ya religion africaine Vumu bobimi ya bantoma ya liboke ya 324 kuna na stade du Zoo neso nyanjela mfumu kusukia muzana pana na Angola moko bimisala ya mfumu kimbangu bakubulisa kabongo bantoma na tina bazala baninga basalisi sima na bango na kati ya etumba oyo nde bango wana liboke na biso ya 324 bazali bongo kosepela mibu tuku mibale na mibale oyo kokelaki bango uta mokolo mwalobi basilaki bongo kobima bantoma to tombeli na bino penza bosepeli malamu ya mbiekolo na bino pe lisusu longonia mpiko na kati ya mosala ya tata mokeli na kati ya mosala ya banlongo ekoka bongo kozala na bino poete esika to bandaki esika to komi tokoma na mosala oyo kino ngomba ya bilaka tosengi pe lipamboli ya mfumu kimbangu balongo bakoko ezala na bino banso bisika iye bozwami kaka na kati ya basengo ya esengo na biso tokosepela lisusu ete kaka mokolo mwalobi mosili bongo koleka le 16 juillet 2022 wana ezali na kati ya actualité religion africaine Vumu na nzela ya etelo nengwa mafuta oyo ezali etelo ya yambo ya baindo uzali kotangisa bongo bana kiboindo pe bakoka bongo kozala bongo bakeli ya misala lobi moleki basila ki bongo kopesa bongo matonsi ya bana matonsi ya mbano kondela bongo lolenge oyo basilaki kolekisa mobu oyo kondela bongo kotanga na bango nde wana ezalaki penza na siège ya religion africaine Vumu kuno na Mongo Kongo basilaki kopesa bongo matonsi na esengo nyonso ya baboti ya balakisi ya bana tozongisi matondo na tata mokeli lolenge mobu esili tozongisi matondo na nesongi ya nzila mfumu kusukia muzana pana na Angola pona nini te longonia na mokambi ya etelo kilandi kasa bisika bozali longonia elongona bafundishi banso pona nini te baboti bayebozali bongo kosunga bana na bino na koleka bongo na etelo nego mafuta elongo bino moko na bana babolakisaki penza esengo yango tobosani te kopesa longonia na nengo kita di mwanga tata kyo mayunga tata mayunga
mokambi to pesi bino penza bambote bino banso ba lisusu bosale ko lakisa penza esengo ngo mokolo malobi tataka kula nkosi nengo alandu tolomba to pesi bino bambote pe sengo nyonso banso penza na kati ya ko sepela bozui to pe bongo matonsi na bino nde kuna pa yankumungala kukabola bisengo elongo na bandeko matono mingi bandeko balandi avam television wana tuuti bongo kolanda lisusu zali bongo basango esengo na biso lingi kanto moni bongo bilili lolenge elekelaki mokolo yango na kati ya esengo nyonso bino banso baye bobandaki mobu yango kino bokomi na suka totombeli bino longonia bitelo ezali koya bolakisa lisusu bokasi nyonso ukopesa penza lisusu esengo na nzela ya baboti matono mingi bandeko balandi avam television tika tokende kotombela pe lisusu bongo bambotama elamu penza na babotami nyonso ya mokolo mwa lelo bisika nyonso iye bozwami bino baye bobotami na esengo nyonso mokolo mwa lelo totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote wana tokota bongo na libota ya tata mangaya elongo na nengo bumbuti pona kotombela mbotama elamu epai ya mbasi na bango tata mangaya tala lufwa ne malufwa bango basila ko botama bongo mokolo mwa lelo yaya to tombeli bino bambotama elambu bambutukulu ya mbote tata mokili akanisela bino penza na kobakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino sima na biso ko bina plateforme television tozoya wana ko kabola bisengo elongo na bino kolia makemba na wangila tozonga na ino kune pa yankumungala totala bonzenga bwa bino babotami na biso mokolo mwa lelo biso na bino tosepela elongo. Lelo motama na yo, lelo motama na yo, lelo motama na yo, lelo motama na yo. Tusebelina motama na yo lelo, tusebelina motama na yo lelo, tusebelina motama na yo lelo. Silverina mbutamana yolelo. Mapamulina yo, ya mbutamana yo, epesa mila yo, na mbutamana yo. Mapamulina yo, ya mbutamana yo, epesa mila yo, na mbutamana yo. Lelo mbutama na yo. Matono mingi bandeko balandi avam television etando ya bosomi ya bwania pe ya bolamusi baindio na pongi
wana tuuti bon ko sepela lisusu bongo ba mbotama elamu ya bandeko na biso batoli bongo na bandaku totombeli na bino totombela na bandeko na biso lisusu ba mbotama elamu na bino pe ba iboko sepela Vom Télévision na nzela émission mokolo mwalelo tukwa boko tombela bino ba mbotama elamu na Vom Télévision boye bana ko tinda manaka na bino yambo ya mikolo mibale avant 48 heures et comme la biso na mesa ya musala po totombela bino penza ba mbotama elamu lolingi tokosala ke pa ya bandeko nyonso lisusu lipamboli ya mfumu kimbangu na kati ya bomo ina bino toko kabona kabiso na bino wana te soki tozongi te kuna epai ya nkumungala kotala nini oyo balengeli biso lokola video di jeu esika wapi tozwaka bongo moko ya lete biso na bino tokutani na sima elima oyo tolanda yango na bokebi biso elanga sanza oyo tozali ezali elanga ya kisiu elingi koloba malili sikoyo ntango tokokɔta na août po tokende septembre tokoti eleko ya bamoi makasi wana tokoti mbangala soki tosilisi mbangala na septembre po tokende octobre mbula ekosala nini enoki ntango mbula ekonoka mpo na biso tobandi mbula ya sika omoni mpo na eleko oyo sikoyo lokwa tokoti na elanga tokoti eleko ya bapoussière esobe ekauki na banyama zamba kolia ekomi pasi bomoye ekomi pasi milone ekauki bantombokila babimi eleko wana ezonyokola biso sikoyo ntango mbula ekonoka esobe ebimi bapoussière esili wana sikoyo tokoti na mvula ntete biso sikoyo tokosepela ndenge banyama mpe bakosepela na bambisi sikoyo végétation ezongi tolingi tolia malamu to vivre malamu mayebo ebimi biso pe mobu moko ezalaka na basanza boni tozalaka na sanza 13 bakisa moko 14 nde ekangelaka biso po tobandela sanza ya sika matondo mingi naliki na bolamu yetu okamati bien na mutuna na bino tata mwasi siko toza na eleko ya kisiu ya malili ngoni ya koko ya suka siko bato balonaka soki azwi calendrier na biso po ekomami yango etekamaka wapi oyo tozomona ote na bazando matondo mingi etekamaka na babisika oyo kilongo ezali esika bato bazosangana mpe bana mosusu bilenge bazotambusa yango ezali esungaka baloni esungaka pe balongani esungaka pe babokoli po nyama na zamba abotaka na elanga te po akozanga esika kobombela bana pona poussière te pona poussière te zamba ekauki po bango balalaka na basesese boye te siko esobe lokola ekauki kolia ekozala pasi esengeli bana bamikolela bango bakobanda kobota soki zamba ebandi kobima alors akokalikile période na bandeke période elanga babotaka te akobombela maki wapi omoni meme mbisi bango nyonso babotaka malamu na période ya mbula po période ezali période bakobomba bana na bango po bazwa ntango ya kokola ntango elanga ekoya ntango bakotuma bazamba bana mpe bayeba komikimela nature koko ya suka mbuka matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi solo tolobaka na bino tango nyonso ete Vom Télévision mayemanso tokotela kabino zela kanatina kopesa bino mateya oyo kokumbela bino boyebi na kati ya bomoi na bino ndeto simba kapenza ya motuya na mai otolandi po ete na nzela nsonga nzela mfumu kusunkia muzana mpana na Angola ndesika opi biso baindo tokozwa lisusu bongo ba valeur na biso oyo tobungisaki pe tokoyeba esika opi touti tokomi pe pai wapi tozali bongo kokende matondo mingi zonga l'équipe technique mobimba Vom Télévision na mosala bazali kosala poto komela bino penza na bonzenga nyonso liboso ya ba etando na bino tozonti matondo na tata kwaku ya kalao maisha kuna na sima ya kamera po ninite na nkumungala 9 lumière neteni ya montage émission na bino po na biso na bino tokutani lisusu mokolo malobi bomo mesano na kati ya émission na biso kimia ya mfumu kimbangu okati ya mabota na bino botikala mana
utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu moto mokwa ye